eloko na koloba edino image film continue kaka frappé bango na film edino image eloko na osenga yo chicoté bango edino image banza sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image. Dans la maître des arts Saint-Denis, vraiment, il peut y rendre papi hommage. Na habité ndengni ayebaki ya papi, mais yemoka yebi ozakat moté manaye maître des arts Saint-Denis, vraiment n'a pas au micro balandi balandayo. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, à tous les amis et à tous les potes et à tous les frères et à tous les tantines de Paris. MD 93 devant vous dans le micro pour la première fois. Et je vous tiens à vous annoncer la mort des grands frères, amis, grand frère Papi IPP. Tout le monde l'aimait bien, tout le monde le connaissait. Oyo aneko animé Paris na minute oyo, en 4 à Saint-Denis, à sa sous-souté. Après 2 semaines, annonçant qu'il nouvelle y a mort naïe. Donc il savait ce qu'il a à faire. Ben, nous, des petits frères, on ne savait pas. Là, on s'est présenté devant Idei. Tout le monde sont dedans. Et je vous tiens au courant que samedi, les samedis là, tout le monde se retrouve à Pantin à partir de 15 h. Et tous les musiciens qui jouent ici à Paris, Belgique, Suisse, Londres, qui se présentent avec une chemise blanche, teinture blanche, ndenge yemogo aloba kito kundaye, yango ndenge tozo salela la carte ya mboko na Paris pour la première fois bomo nanga na babili na loba pour wana zaki grand frère propre na carte ba boîte nyonso ya Paris, la carte à Saint-Denis, na carte ba restaurant nyonso tout port de Paris, pleine gare. Il s'est présenté à tout le monde, il aimait tout le monde, que ce soit ses malheurs, sa parole qui parlait mal aux gens, et oublie tout ça, tout le landais moué, na minute tout le laye, alors après 2 semaines il y a mort naye, avec un recouffa. Mais on n'a pas pris ça en considération. Là on est là, na monyango sikoke, mutu son nzamba lobi a okende. Et ya ramoka na nzambe mais oyo ya ye docteur ayebsa ki ye ki recouffa. Donc tout le laye ndenge yemoko alobi. Il y a 5 petits dans l'Agnon, ça va Zulu. Il y a Saint-Denis. Il y a petit dans l'Agnon, ça va New Jack. Il y a Bruxelles. Il y a Maître Agnon, ça va Paris. Il y a Serre Agnon, ça va restaurant. Les amis des amis. Les Kundi la musique. Il y a Maman Château Rouge. Boya. Tous les laïcs, tout Kundaye, l'esprit a bien. Que son âme repose en paix. Et nous, la vie continue. Tout Kenango, ti place Mokile Osuka. Na sepele mingi na nzambe pour alobi oyo. Faki et salama, pe salami. Na minute yo, nazala ba serre nyonso na kati ya Paris, o boyebi, o ba sala po ba musicien bazala, o ba sala ka lelo po ba musicien bazala, nazala Loris la congolaise, nazala José Congo Mibeko, nazala Pepa Kunja la musica, nazala na ya kisana kwasa. Naza ya bébé na Ngongolo bébé Kigoma Jackie Watunda Lucia Sasa Marie François Masiala voilà Chouchou la Tatila toza ba grande dame toi porte tozalia maintenant mon arake Emilia Ye na plusieurs musiciens ata ça même pas 5 ans oui alors que ceux qui boy était samedi notamment c'est pas la peine boyer na salle boyemba te voilà bon merci sœur Nangai chérie Nangai to mingi na mboko yo voilà ya papi to mingi na mboko yo lelo oya kufi to kutaye muto soutenir matango na ba cameraman tout na ba réalisateur tout et dit non
Image. Edino Image. Alain Dele, Gloria Olangi, Passeport Rouge, Je vous lave tous, Grosse Moulure, Franck Stemaille, Mike Lokama, Vincent Tunisie, Je vous lave tous. Les Ketchou, Nolita, pour le stage que les Katenda. En tout cas, pour soutenir Misso. Ok, merci. La bosse était ma petite sœur, Nanga Moussoussou, Bazate, Netiba Shida Iboula, Nonet Molusho, Shida Iboula. Bananou, mon sœur, Azala Kiwana, Chouchou Lombo, elle était là. Donc, na CP Litro, na président de Bango, Mama Wiva, Veto Bombonge, Azaliwana, Aimé Bongongo, Popina, Mabe Anakamba, Oya Koufi, grand frère à Paris, na la présence na yo, samedi, les amis des amis, de Saint-Denis, voilà, ça, les qui n'abino, Bobengake frère, na la présence na bino, ba maître nyonso ya Paris o abengi maître ya Paris barozala bango nyonso tout tous les maîtres barozala et to bunda te na terrain tozali masola ya grand frère Akei azaki ve à Kati ça me fait trop on te va passer resto Likemba maman Vera Bichi après 2 semaines toi qui n'as pas papier dans restaurant il nous avait dit ça. Il y a Freddy Poutou, la présence d'Ayo, dans mon Ayango. Mbosi Lipasa, Bourman Idolo, Suzuki, Namoni Emelia, Namoni Binote, Bandekolanga, et Bossa la moi plaisir, quand même présence d'Abino, et ça la moi image. Malheureusement que ma grand frère, Bamusika, Mopao, Mokonzi, Kofi Olomide, Ndiama Weranson, JB Piana Papa Chéri, Mamou National, Baza Musika et Oyo ya Salara Danse en Tsuengo, Papa Langai, Jossar, mais Papa Gilles Azasuna Bomoïté, Angaro Zala, Azasuna Bomoïté, mais que son âme repose en paix, dans les lits papi Pépé, na Kombo na Bino Boanamboka, na ma petit frère Nyonsoyo, Barobeta musique na Kisasa, Bossala 1 minute de prière pour na Tsuengo. Il y a Doudou Adoula Monga, Tsuengo et Kei. Que son âme repose en paix, Toro Kundaye, Ndenge, à Sengakito Kundaye. Merci. Na Sengi na Batunion surtout, base à la présence samedi, na 15h, dans cimetière à Pantin, place Ibachara Mère Malou, place Ibachara Saki Botekol, place Ibachaki Petit Langa Kabo Séverversant, place Ibachaki Mamale qui chantait Sandoukou, place Ibachaki Mbota Cyril, place Ibachaki Maman Ministre, Pauline Nzongo. Bisotou, Tozalawana. Lian nous dit Mataba à Zapewana. Merci. Merci. Ouais. Oh non, tu as part. Chez Maman Jeannette, au numéro 7 du boulevard de Brandebourg, à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ngoulou, mafé. Accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atsieke, les 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi Yango. Keba na ba commissionnaire na uti cimetière
réunion monene ezaki na kati ya cimetière na bawei ya monde entier ke bana bacommissionnaire matanga so moto akufi baye na liboma bafoto oyo bango bayeba esika bakozwa soki nini bawei ya Congo, bawei ya Ghana, bawei ya Poto, bawei ya partout ya monde entier bazoseka bacongolais oyo bango so bakufi baproblème ezangaka te oyoka ono mobule bimaki mbale mbongo utaki na Poto mbale mbongo fini lelo solution ezwami global PM service funérailles esali makambo ofuti awa basali liyo makambo tu na kini pepele wana na bukasi ya Patrick Malwavengi yekutu basolangana na nzela te makambo tu biro bafoto ezali okomona bakatalogue ndenge olingi bakundela ndeko na yo tata na yo mama na yo ndenge wana tu oyo kolinga kopona kuna na mboka bakozwa nyonso en charge kobana communiquer na batelevizio nyonso ya Congo badiffuser communiqué écologique yo pesi kaka photo cercueil corbillard chapelle ardente nyonso uta na poto babashe bakiti miziki yokobeta na matanga nyonso wana uta na poto makambo tu wana awa bokosola na biro na bango za na Château Rouge na nabungisa Château Rouge solution ezwami makambo te oyo balelaki boye totindi boye te donc nyonso ezoleka awa soki mpe famille eza na mobulu baza awa na capacité kozwilo police nationale eye mposa la sécurité levé du corps bato bakomema ngo bata sécurité balata uniforme suka na masolo ofuti awa bakundeli yo mowei na kini na ndenge ya bien na bakalite ya bien miziki ezali oyo olingi ebeta ya mboka na bino mboka tu bakozwilo miziki obeta na suka masolo oyo kozwa DVD oyo bakundaki na bafoto ndenge nini elekelaki suka na masolo catalogue ezali bobanga te makambo tu pepele global PM service funéraire ezali na 25 rue Léon métro Château Rouge okoki kobenga bango na numéro oyo 01 44 92 82 85 tote na portable na bango 06 52 56 67 16 ou bien na 06 26 69 64 00 global PM service funéraire Patrick Malwavengi bawei non basepeli